musala ya président koka bambongo te. Félicitations kopesa ba pasteur te. Kene piano yena ni nsamba pambola yo. Mama yoka mama moko atindeli mbonga. Parce que bien ngo. C'est secte. Na évité. Atindeli mbongo na musala osali. Merci beaucoup. En tout cas, bon, on a reçu comme pas la bino va pasteur. So bolinga bo melangai. Nasi lelo boko kamwa que na bato témoignage manique pe aye ko témoigner. Ngana tika stupéfiant mutatinda ngati. Esimba te. Tata ki ma pesanga ba kisi ko tika sika na mela esimba na ngote. Na mela kalisusu cigarette te, na mela kalisusu eloko te na komaka komela mai. Elongi na nga oyo baneko na kena ba église nso ba tika na ba changa na saki. Ba pasteur bana lokoso ya mbongo. Ngai na lokoso te. Pota wana nasali yango na 2 ans. Makila ezobima ngai. Prophète bitoyo kasepa na ebite ba prophète olo kotabango wapi. Na lali na loti bankusu ezobima ngala nzoto. Périssable. Bankusu nde yango abanda ko sala mobali bongo. Et du coup, on a profité le roi Namoni, sœur à Paton, on a eu ba charge mikolo leki moi mingi, à Solanan de connaître pour l'augmentation de salaire d'angai. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, On va te là qui est en mode donc malango est média. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City. Merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Boza vraiment ébélé. Toza awa na église ya prophète Emmanuel Dodi. Oyo bozo benga chaque jour. En tout cas namoni makambo pena ba congolais ba komi ozwango pena au sérieux parce que tolobaki début ça sera toujours difficile pour batu ba comprendre mais sikoyo batu ba komi comprendre pena que o eza église o pena nzambe azo sala pena makasi nasi lelo boko kamwa que na batu témoignage manique pe aye ko témoigner mais manique erazui bolamu ya nzambe amoni ba miracle na ye na kati église boko mona pe peut-être c'est propre ya papa chéri Jibin Piana tozana epe awa aza parmi bato ba ko témoigner toza pe na couple paluku o ba ye awa tobi ke ba mama ebele ba confirma bino même na ba hôpital que no bozana ménopause mosel na nzambe prophète Emmanuel Dodi. Bonjour. Bonjour Mpiana Zambe apambola yo. En tout cas, lorsque c'est pelisa ngana no, o te aga bien, o la taga bien, boni ba activité. Oui, na Kizembe nyonso ezo tambola malamu na ngolupe na mawa na Nzambe. Ça c'est 1, de 2 na pesi comme d'habitude. Balandi ya fimbo na fimbo espace plutôt palais mbote bayamba biso na esengo pe na bolingo na mitema pe na bandako na bango voyez-vous l'activité bon eza malamu ndenge bozomona voilà nazana moment construction et puis misala ebandi na biso ke nazotonga temple nde misala ebandi kuna na sima na bongisa après tozo buka buka talakaka mbongo somona na test c'est difficile mais mawa ya Nzambe ngolu ezo sala nyonso ezali bien par rapport na
ressources humaines na lobiko ya batu soki toke na molimo tokolo basali ya batu vraiment bazobika donc c'est tous les jours ce que tali kuna batu asika donc ba famille ba recommander batu donc engouement ndenge wana ndenge nzamba sali na musala merci. Ok, merci beaucoup. Musala nzambe toko sauter question ote avana pesa Manick de John micro. Tolandaki biso nyonso lobi internet ezalaki ya kotoka. Pasteur Sonic Afuta, poaza pasteur pe ya munene ya mboko yo, alobi président de la République. Abengisaki bino ba pasteur nyonso tu bosololi, mais bobimi maboko pamba. Est-ce que comment na président soki président bengisi bino ba pasteur, est-ce que automatiquement il faut que bobi magana mbongo? Mais kenen piana tala. Na boina kota mingi politique par rapport na ndenge bandimi na poto ba proposer ngai que tozo ya pona bikamwa. Alors Nicolas makamba politique na tie pembeni. Même si na zo formé ba toi sala yango. Bon, parce qu'on posait question. Nécessairement ngana na landité. So qui pasteur Soni alobi bongo. To yokan. Nana yebisi pasteur Soni ke musale ya président ya kopesa mbongo nzambe na ngai. Ba Congolais ba Afrique bazande ngini. Kuna na poto Macron pesa ka mbongo te. Et ça qui habitude ya mabende faiblesse ya ba pasteur président Akabila Yombo. C'est vraiment na biba africain. Kolo bandenge ninyo. Macron na apesa mbongo te. Trop ma pesa ka mbongo te, ça ne se fait pas. Président abongisa kamboka misala e koma bien moko na moko ami retrouver. Confucius aloba ndenge nini? Ko kabela ngai mbisi te. Soko kabeli ngambisi na kolia esili kabela ngandobo kabela ngai file munyama na misale la musala lelo président apesi mbongo oli esili bayamba mbongo epa ya kabila esili balingi bayamba epa ya Tshisekedi kosila nde tozo senga ba condition l'état abongisa pasteur Soni wana akolata akosakana na mbongo ke oyo bakopesa to batika biloko wana ba pasteur c'est vraiment trop bas d'ailleurs hein kolobe biloko wana ngwana président ayamba kibiso rien musala ya président koka ba mbongo te félicitations kopesa ba pasteur te sauf que kende pesa bango dime OK. Donc kende et puis même yango wana Zouambongo président soko lingo pesa kende na église sala eloko moko ya intérêt commun ya utilité commune ye pasteur ba pesa mbongo 50 000 akei abandi ko bala bandi masanga na ba biloko nyoto mona ba pasteur tolo bate pardon longolenga makambo ya politique tolo bela miracle bazozelanga na poto kene piano yena ni nzamba pambola yo mama yoka mama moko atindeli mbongo ha parce que bien ça c'est na éviter atindeli mbongo na musalo sali donc bazo pambola yo soki kenete tonga tomo na muke sindenge nini donc zambe azala na donc nalingi tolobela bato azelanga bisika merci beaucoup en tout cas mbongo na ngaso e komage pa na bino ba pasteur mso bolinga bo melangai en tout cas merci prophète Emmanuel Dodi Manick de John a invité ma question. Chers amis internautes, bonjour. Ça dépend de l'heure où mon abisso n'a pas si papa sous bonjour. Merci Manick. En tout cas, na banda ki ko mona na te, bo excusez nga vande na chelo ko na église ba chaka lokolo boyete bo limbisanga. Obino mo témoignage nanga sakaka ko talanga ko mona nga o mon Emmanuel Dodi mbala moko ke a osala makambo. Pole na bana ko kota na église o munyo so mona ndé na zalaka. Papa benganga ebisi kena biyaka na ye, kena bingana ko kite papa 6 ans. Azonyo kolangai mais aliebi musala mina kosala ndenge mama bana ngai pe nazaki pire mobali na moyena bwaka ye et papa lobi yaka na ye papa question na ngai eza boye poto mobimba eratakate ezo ratete eloko na ngai na baki mkono mono na jalousie oyo ba pasteur ba côté lio o surmonter yango ndenge nini ozotambola na kobanga te ba po ba pasteur batindela batuti ba criminel to yebi bino ba tindela to beta bat masasi bo boma e onction leki yango papa biso to ngana banga kinga sikoyo papa bando tambola ningi ezobangisa yo moko te. Merci Manick de John.
jalousie ekoti na haine ebandi na ngai te pe kosuka na nga te. C'est vrai musala ndenge haine ekoti pona musala ya poto ezaki prévisible que bakoyina nga na ibaki yango. Avant même ya poto nazaka déjà na bitumba awa. C'est vrai bo constater yango haine wana na motema be Congolais ana maladie wana ya haine. Bon et puis nazo mituna soit disant na buki ba église ya poto na botoli bandimi ezo le kelanga. OK, très bien. Si tel est le cas ngai na yaki na botoli bandimi na bino boko botoli bandimi na ngate e bongo yo yebite yo bominde ba église. Bon nazo yo kamani yo yebate obomi ba église. Bon koboma ndiminion so ba yepa na yo naza un objectif manique ya koboma bangomba te. Sauf que et là qu'on a proposé et ça tellement puissant. Et puis rythme nanga ba pasteur ba koko kayango te pona nini. Ba pasteur bana lokoso ya mbongo. Ngai na lokoso te. Dede. Ba pasteur ba sérieux bango nyonso te hein. Ba pasteur ba sérieux te, c'est ça qui fait que rythme na bi batumoko ba so yebsanga ke. Omoni évolution na yo explosion na yo depuis toza pemeni na yo ozaka kayo. Pasteur musa kokoka te manique c'est na eza mystère. Imaginez même ba sali ba sambele la batu ba senga mbongo ya megate. Yo somoni mutu poto kaka ndenge ba passer balela poto même basi bino basi. Combien mibali ya poto bazo lala basi ya ya mabala. Combien bana basi bazo tika mabala ya biawa bazo kende na aventure ya poto et koti même na makambo ya ba pasteur. Yo somona mutu poto benga papa pasteur asenga mbongo te. Ça ne se fera pas. Mais je suis peut-être le seul, je vous dis bien. Ce que tu as 3 jours, mon grand kilte le kaki hein. Oh yo ya jeudi. Nabimi même ça infra manique. Au mon kilte wana mbongo koyaka nabi montagne koyaki quand même. Maman, kilte munen pasteur azwaka mbongo nyosa tina mutu kana ba soda. Ndenge na mutu kana ba soda ekei. Mais je vous dis des choses de vraies. D'ailleurs, maman secrétaire d'ici là à Kokoma ayokilinga okozo ata $50 te na isi mama vero ebinga te na ye pona mbongo te osomona mbongo ebele batena mesa esali musala wesinga ko sala mosusu etikali na bimi $110 mama osomona respect yango wana osomona honneur ebandi na poto mutu moko akotombola nazokende poto te koluka mbongo nazokende na poto boyo kanga pona batu babika nde mission na yelaki ndenge batu ba découvrir donc haine na jalousie manique ebanda lelo te pie kosuka nanga te congolais azabongo je n'ose pas croire ba kolonganga non na kolonga bango kobangela ngate et plus bazo inangai plus ba église ezobukana plus bazo inangai plus bazo kweya bandimi batiki ba église bamona mayuya bamona lukuta naturisa na pesa micro kene bien mutu moko na poto ake église était pasteur il y a des choses qui se passent en Europe maman oyaki église était mabozeza wa longola mbongo na kon est-ce que comment Emmanuel Dodi peut faire ça nazomona biloko na zole kelanga c'est pour vous dire que na yeba to babika mutu na mutu azana musala oyo aye ko sala il y a analyse moko international la salaki témoignage moko elekaki ya cancer mercredi ezali il a cité que loko ebenda ki mama wana za na Canada présence ya international témoignage ezali era moningandu alors non il y a du sérieux mama wana zaki na cancer abiki ndenge international obaki miracle ebanda ko uta Afrique ndenge ezali boy ezokende poto mikolo yo miracle ezolungwa poto ezo ya tembe sali nini esi. Donc haine ya ba pasteur bango ba commerçant ba kolonga ngate vraiment ko bangela ngate. Merci beaucoup. Alors balobi église au miracle na miracle bolandaki dimanche to salaki émission awa na annonçaki bafundi ngai batape krimi bazoluka ngai papa lobi kende ko samba bako toucher yo te kende na batu nyonso afimbu na fimbu to kendaki to boti courage to lobi to kende tala miracle sala melinga papa lobi bokende bobanga te
bapesaki bango ba vidéo ebele mais bato wana batali tous les vidéos balobi boza ba innocent to bisko eloko nini boyaki kolukela biso neti ba criminel tokei to sambi bakangi ata mutu moko te en plus to comprend te présence na biso neti nzambe ya prophète Emmanuel Dodi azalaki na biso baboyi kotia biso même na kasho balengela biso neti donc nati nzambe pe nazalaki kati na biso bakangi biso te pas même 2 heures de temps to sai kuna to bimi biso nyonso en tout cas merci beaucoup na nzambe ya prophète Emmanuel Dodi pour ngana vivre kana ba miracle na yaka na yabi visa place moko te na kenda Turquie awa na kepe ba poto na awa kaka yo mutozo tia tembe yo mutozo douter etalio merci beaucoup. Alors prophète Emmanuel Dodi tout le monde a témoignage ya bandimi ebele ba ko témoigner pasteur wana lekiseli biso batia ebele miracle to yaka ko luka na ba église tout le monde a raté to changer ba église ndenge na ndenge comment pas na yo batu bazo mela te bazo ba solution ya ba makambo la na tamuke non quand nalinga ka blague te nalinga ka sérieux et la vérité même awa ba komela bazali nalinga ko constater parce que international bakelo komoko boye un seul mensonge peut tout détruire. Problème bah passer musuba na miracle kolanga. Je ne suis pas le seul, nous sommes un pays béni. Ton histoire à Kimbangu, ton histoire à Kimpamvita, ton histoire en Bokaoyo. Moi-même je viens d'un coin d'une tribu terrible. Bah missionnaire bah comment ça c'est pas un problème. Mais le problème il y a miracle, et ça lui sérieux il y a mutu. Voilà. Il est vrai que miracle ça makanabatu 3. Pasteur aso sambele la mutu. Zambe na mutu ye moko. Moni batu combien hein? 3. Zambe yaba yangani ana problème te. Bon, ngai pe ozomona 3 mois il est kakate 3 mois il est kakate 3 mois il est kakate. Wana ezali charisme c'est-à-dire clergé charismatique secret ya bunganga nzambe nangai ya musali. Mais à moins soki mutu umelia wa peut-être à salamayu ya papa. J'ai dit miracle et salami ya mitindo na mitindo. Na Allemagne mutu koka tambela kakeri na zo déclaré mutu atelemi. Non tala batikanga kimia ba passer ça makele ya pamba wana. Donc dans le témoignage moko ya lelo ba utuko le sa témoignage na kilte bolandi kilte en direct. Mama wana kei na epa ya Chibi Joshua na Nigeria. Azabra za villoise abikite azana Maroc abengi biso abiki ozomona ezali ebele c'est-à-dire ezali sérieux ya mutu na yebisho ke salabo ye 3 mois kolekate mais soki mutu ayena mayuya ayena tourisme ayena promenade ya santé wana za problème ngata et je termine Bible elobi Hébreu chapitre 4 que liloba oyo batei biso batia pe bango et salabi kamwate parce que kutanini condimate ozo comprendre mais soki mutu ayena condima aye sérieux batu nyonso bozomona ba vivre bilembo témoignage ya papa Paluku ezali riche chez mama Olangi témoignage ya Mireille ezali riche aza juriste moi si kitoko bon koko cité ici même piano wat na pekisi famille. Ok, ça famille tami awa yeli binadam te binadam losako alors awa azamundimi biso makamba famille tutango pembe c'est-à-dire pourquoi azamo si tellement ya tembe otalier boitaka kasa canon ta mon métissage et ce qui a tellement otalisi maza a dessiner ba dessiner bien même on a passé moi hypocrisie hypocrisie ça bloque calme mais ce qui bandimi va fandi boyen c'est-à-dire Moussala et Salama. Bazo tia du sérieux, c'est rien que ça. Mani kazana témoignage. Yo mo kazana témoignage. Donc et ça tellement tel que ensemble a bien. Merci. Merci beaucoup. Alors to banda témoignage na couple Paluku. Couple Paluku baza ba témoignage beaucoup yo en tout cas les lobolanda ba témoignage bien. Hein balobi magistrat Raphaël Oyazo sunga batu na Gombe bambote place ozali to banda na mama Paluku mama mbote mama mbote lelo na sepeli mingi pona koya liboso na bino nyoso oyo bolandi ngai
ngai nabengami na kombo ya mama Kavuo Marie Jolie Paluku eza kombo ya mobali na ngai oyo nalingi mingi oyo aza pembeni na ngai naye awa naye nazalaki kobondela na église na biso d'origine na Sebeka Baptiste église eza na biso ya Banande sikoyo yango wana tobengaka eza église na biso sikoyo na yawa po nazalaki kobondela kuna vi na ngai ekomi vi ya pasi couple na biso vraiment ezalaki vi ya pasi awa na Kishasa toyaki awa tozalaki na musala na biso wana ya bien mobali na ngai azosala kitoko musala ya bien entreprise ya munene sikoyo tozalaki wana me vi na biso ezobukana vi na biso eloko ya malonga ezate vraiment eza pasi otali bana otali ngai olobi est-ce que vraiment bozo sala musala vraiment na entreprise oyo vi ekomi ya pasi problème tozo bondela kuna mwaete na eko koma mikolo moko boye to na eko koma na maladi oyo na lotaki nazo ko sala musala ya tongo wana ya biso ya ba mama na moni lokolo na la gome makila na bengi pasana bi awa makila ebiminga na lokolo papa na sala ni albi benga siko mobali na yo azana bita ki deja musala benga ana bengi ya lobi kende kasina dispensaire wana na kinga ba pembeni batali na ke kuna batali batie ba koto bateni ba moni elokote na zongi ndako ti ezalaki ebandeli ya problème na ngai ti bandeko bayaka kotala ngai walbi mama ndenge vi na bino ebukani boye maladi wana na vi ya pasi boye il faut ezala mpasi nabi basu biso toyebaka mbasu te bamusu baloba bandiko eza komba luka esika babondelaka makasi wana eza komba na vi na bino bozomona lokola bozaka ba pauvre moko bozonga mboka boluka esika babondelaka bapesi biso adresse toke ko bondela kuna awa il faut na bondela na moni vraiment ndenge to bonda physiquement ozo bonda na makasi na nyoso spirituel nazo combattre loko wana ebima ti na yebisi mobile na ngala bite kuna okenda kalisuto landaka ngai tokende ko bonda la vie moyete bi tokende kaka biso nyoso esika na okende na kotika mobile na ngai te tokende kaka to bondeli moye zate ti wana to zuiser moko we alobi yo lokola vi na bino eza vi ya pasi il faut yaka epa esika na bondelaka na landie tokende na ye bazalaki na 50 jours wana ezalaki fete ya mwaso na ye na 3 jours ya suka kaka na bil fona lala bazalaki na retraite na lali si jour le lendemain pasteur ya ndingai na lingina yebisa ye ndenge nini na zoyo ka ndenge nini se passe alubia mama kobanga te abengi pasteur Tosha mama oyo landaye bala moko pasteur wana azwingai serviteur alandeli ngai ti na 3 jours na sala kia wambala moko makila wana ezo ekatani ezo senya disusute pota wana na sali yango na 2 ans makila ezo bimangai sikoyo musali anzambe wana alandeli ngai na 2 semaines 3 jours wana ekatani makila 2 semaines cicatrice Merci papa. Bien aimé tokomi na makambo toyelaka. Era bandiko ya awa abiki na pota ya 2 ans alota verde ter mucho pi suye bomona kindo kinenge zalaka alamukina mumutu atoboki likola tambola kana makila akeishe mama olangi esimbite ndeba komema ye awa 3 jours na pesien tomatosha esili 2 semaines poteka ukako benga mobali dans notre temps comme ngazakina ba pasteur bele bomone sika na pekisa tika ba pasteur kwanga mu peshi binkubala prophète bitoyo kasepa na ibite ba prophète olo kotobango wapi sika zakina mama prophétesse mokobo bomona lukuta ya batoyo mama prophétesse ignorante demeurée
déconnecté, désorienté, dépaysé. Il est très même. Ayeko yebisa yeke okobota te. Boyok. Ndenga koya kobota awa. Moni lukuta. Lukuta ba prophète soy. Il faut président Félix Yazo bango fimbo na masoko moko na moko. Là tu kobeta ba toi. Vraiment parce que j'ai donc conséquenté. C'est déjà pas maltraité parce que premièrement Makila est télé. Hier aya lobi ngaina prophétesse okobota te. Bien aimé sika komilanda bien. Aye Makila efungwami et puis aboti ndenge abota te na vie okoyoka témoignage. Bana nyonso abota kilibanda wana batungisa ye. Aye kobota na bikamwa. Moni yeba nani azokama nde sika international. Da azoka ko salari synthèse d'ici là. Bon monde et puis tala komona bango boete. Omoni na mboka baluba eza makelele ya pamba na bangala. Bandande komona bango boy bato bana mbongo ba bandande oyoka histoire muluba na mungala bilobela mwanza sala rien omona komona bon papa la rapesa ka si abat ba pesa mbongo o mundande oyo oyoka bien il y a bien donc problème ezali kutana na mutu moko ya bien kenozo yo malade sil prophète siwana abanda kulia tubambongo oli abongisa asil sa même pota wana souci azoko kate moni bilo eso pesa kanda na remarquer que na zui zemi siko na ABC na bi awa na za na zemi albite to sala boy prière oko banda ko ya prière to sala prière ya 3 jours soki oye to bonde le lendemain 3 jours problème ezali susute. Il faut le makambo prophète salobaki na yo. Que ceux qui bobote ozwizemi waye asimbio alimisi mwana. Ye alingaka alimisa mwana na acha na nzungu. Alia to alimisa molimo. Donc comment molimo nzamba donc expliquer bato. Na 3 jours wana ya mabondeli. Jour ya liboso na ye. Na kei. To bondeli na leli asimba libuma bondeli. Te asili si mabonde ala lubi soki ata zemi longwe problème okoza na problème te yango moko kutu mutu akoyeba ata te. OK, deuxième jour troisième jour il faut naya na ke na premier jour wana to silisi mabondeli na zongi ndako na butu na ekolota tozona nozana mutuka tozokende na ba mususu tozana mutuka tosali accident batu nyonso na mutuka na bakufi na tikali nga moko na mutuka nga moko na tikali na bungi nzela esika nazokende na bimi batu nyonso bakufi na leliki na ke esika na okende na zewe balisusu te na nzela na moni mwana muke ya basi 8 10 na moni mwana wana na tuni mwana bi mwana like sanga nzela na bungi esika nazokende mwana lobi tala kende boye soki okomi wana okomona mai moko boye mai wana oleki okomona esika oyokende lobi OK merci na leki na kei na emona mai wana pembe na kati ya mai wana pembe na moni bambisi bele ya mike ya mene mabisi nyonso ebeli na leki na ki ndo tombala moko ekatani. Na yebisi sheri na ngana lobite sheri ngai kuna na kokende lisusu talbia ya lobaka mingi ta ko commander pete ya lobia OK ça va atuni epona ina lobi omoni ndoto na loti boy bala moko esili na ke journée ya tongo ya ke musala ngai na tikaliwana ma prière awa déjà na bandiri yango na ye prière na yaki koyebisa mo nani sindani oyo azolandela ngai serviteur na yebisa na bi omoni serviteur awa na komi na zemi vraiment na olel na yebito soki na kosala ni na bana tala bana belebele musale nzambe alobi mama kutu yo problème ya bana kolobate landaka délivrance ozanzela bana nzambe ayebaka ndenge nini bana bayaka yo eza problème na yo te bana wana yo azosala kaka ozanzela ya koya ya bana bana moko na zukimia lobi komi tungisa te pona problème wana mwana wana na ekobota mwana problème ezate jour wana ona botaki ezalaki na problème te na boti facilement très bien bana mususu nyonso wana o na botaka
mwana soki na boti ye aza mwana mwasi bakobimaka kaka makila na zolo makila ebimaka na zolo mais mwana oyo toboti awa problème wana ye azwaka yango te kimia tozwaka kimia ya bien na ndako mpona bana problème eza lisusu te. Merci. Alors tokende pa papa Paluku asala biso mwa synthèse ya moke kaka après toleka mpe batémoignage mosusu eza ebe. Oh madame mwasi na ngai auti ko témoigner nazo confirmer que eza vrai vi na biso ezalaki vi ya pasi tango bayambaki biso mokolo ya liboso mosakoli ayebisaki biso ke ndenge bokomi awa bodemere bo persévérer. Alors tango tokomi awa problème ya liboso donc toloba avantage ya liboso eza kimia tozwaki kimia naza na kimia lelo na libota na ndako na bana toza na kimia pe mbongo ya mibale mbongo o nazalaki kozwa na niveau ya musala nazalaki komituna soki ezoleka na maboko ndenge nini mais pour le moment vraiment stabilité ezali ya misatu o nazwi awa nazaki na maladi ya soni oyo ya solo donc nakoko kako loba te bon tango nazoloba pe mutu oyo aza pembeni akoyoka yango alors maye asiporte nga eta mingi mpona sala masolo eza te mpona loba eloko oyo naza nango. Alors eyelaki ngai nini nazalaki na timidité vie sociale esika tobikaka na libota ezala meme na niveau ya musala malgré que naza na musala nazosala musala ya malamu bon mokonzi donc patron na biso asepelaka na nga mais nazalaki komikuta naza considéré te mpona nini nzokande awa nde naye koyeba ke ezalaki nini périssable bon biloko oyo toyebi te bon esika tozalaki kosambela liboso bakoyeba yango te puisque eza domaine na bango te nde avaser wana benga madame oya benga kiye awa tozalaki kolanda yango na télévision na ndako tozalaki kolanda émission oya vérité qui libère. Alors azalaki kolobela ba esprit na ba géant na ba être musakoli sikonde tozalaki koloba awa bato bazalaka mingi bon to continuer kaka ndenge tosi tokoma na CFMC to continuer kaka awa madame nde azalaki koloba non il fallait toluka esika wana nde après ba problème wana nde tokutaki mutu ayeko mema madame awa simanga pe tango na yaki awa donc nazo confirmer que oh madame auti koloba eza vrai solo wana esili na komi mutu ya kimia solo wana ezaki solo ya nzoto solo ya munoko. Et puis deuxième question nange ezali tango obande kosambela na ba église wana nyonso ata pasteur moko ta yebisaki oke non ozo dégager eza spirituellement il faut osala basalo délivrance asala ngote donc oyaki ka komona ngo awa il faut expliquer bien batu bayeba batu bazalaki koyebisanga mais compte tenu likambo yango eza nde awa nde nayaki koyeba ke eza périssable bato mosusu mpe bazalaki kobanga ngai papa Paluku en dehors donc biloko bazwi lobiko guérison ya mwasi makila etelemaki aye aboti bami organiser lelo basomba lupango basa na vie ya bien maintenant azaki na maladie ya solo pas solo ya salité solo ya milimo c'est-à-dire pendant 10 ans mama papa ozolanda nga baka ya ndenge wana tolandaki même témoignage moko na Canada ya ndenge wana c'est-à-dire nde komisa papa Paluku ami benda na condition wana tolandaki même na Canada ke mwana mwasi na kimaki même musala solo wana ezali tellement azobanga soki alingi koloba
et ça pille. Donc, abimisa solo. Carrément, et bien bien un retranchement. Et il y a qu'on crée timidité, pas tout simplement qu'il est né timide, certes, comme bandande nyonso, mais il y a qu'on bakisama par rapport à la condition wana. C'est-à-dire, il est disposé les gens quelque part. Et donc, c'est un peu gênant. Que faire? Maintenant, ce qui n'a pas et puis, ils ont salé que considération équita na société. C'est comme ça que sur le coup katana akobika considération na kozonga na musala et afungwami et même ndenga lui vraiment afungwami. Donc voilà périssable azanani. Ndebo zoyoka tout le temps na message na yena yango. C'est-à-dire na délivrance il y a ba esprit il y a ba géant na ba être d'ici là na zone abasima parce que wana à côté até to akotali sa musala na nzambe mate ekoya c'est-à-dire ba esprit ndebo zomona na église muto akoyi na ke azaba esprit likolo ya ba esprit tozana ba géant to bengi bango na lingala bingambe likolo ya ba géant bingambe tozana les êtres bikela mubatu kati ya mutu nde parmi ba être na ba ya to bengi périssable elingi koloba ko kufana kopola signe ya mutu azali na périssable il y a ba odeur signe ya mutu azali na démon wana c'est pourquoi soki omikuti na biloko oyo ma présence s'impose et s'invite asambeli chez maman olangi basilisa eloko wana te na église ya bandande bango na bambongo na bango kuna tolbate parce que chez Olang neto yebi mutu ya bakomba mais il fallait kutana maman Olang a sala délivrance asaka délivrance ya komba ya ba esprit tandis que Emmanuel Dodi ayena délivrance ya ba jeune ya ba être c'est une spécialité qui lui a été confiée par le ciel. C'est dans ce sens là périssable mutu akopola maman nazo sisa nazo sa micro et pas ya ken piana landa makamona lo bazala sérieux. Je te regarde tout oyo ranga na télévision na yo ngape na tala yo tala soko zana périssable okoza la mwasi ya libala mbongo lio sepelana yango bandumba baliaka yango frère makambo malamu ekoya eye eyoki solo na ça sur le plan spirituel et kibi donc comment on a ba échec multiplié parce que mutoasi akufi abimisa solo mama manik solo eya awa nana kopusa na force sceptique spirituellement parlant mbongo moyen eya ezalité parce que ozaya kopola libala moyen eya ezalité ozaya kopola oh mobile akima na change kamibal problème ma sœur ezaya mobilité yo ya kopola kutana na pasteur ya kosalela yo délivrance ya périssable wana yo moko ko sepela frère ba projet na yo simbakate c'est en ce moment là kutana na ngai kota en contact tokosalela yo lo sambo ndengo soka ba témoignage awana poto okokangola makeje vous bénisse. Merci mon frère Nzambe. Alors tokota na deuxième témoignage ya maman Mireille oyo akoloba pe belé poto koma mona batu mususu ba sœur na biso mususu e koma soki ba asali mariage azomona ngo assurance ya libala. Sœur Mireille onga na nosaki ke leki ajibe mpiana tout ça azana ba témoignage belé pe akopesa awa kozala mwasi kitoko na ndako ya libala elakisi te ke yango wana assurance ya libala ba demo pe bako combattre pe ba cheo pembeni ba ndeko balingami na pesibino nyonso mbote na kombo ya nkolo Yesu. Kombo na ngai Mireille Konkienza nazali avocat na baro ya Matete. Lelo yo na ye ko témoigner parce que témoignage na ngai e ko sunga ebele oyo bazana ndako oyo bazokutana na condition na ngai et que baye bakate solution ba okozwela wapi. Nabotami naza na mama na ngai apesi ngai kombo. Kombo mama apesi ngai ezali ya mama na ye. Mama na ye azui kombo wana epai ya koko mama na biso. Koko mama na biso azui kombo ya makangu na ye apesi mwana oyo moko kaka boti na kati ya ndako ya libala. Eza kombo abatetela.
siko ngala kokola na tuni kombo yo ya nani o ya koko na bino na tuni e koko ngai nde nazali o tolobaka deuxième du nom e uti wapi tata na ngai alingaka makangu ne moko mingi apesa ye kombo donc origine a kombo eyebani te nakumbi be mokumba wana oyo etindinga na loba sikoyo nabanda na témoignage wana eza mpona pesa continuité ya témoignage na ngai nazalaki na ndako ya libala na mobali tosali bambula ebele esali sikoyo ke il fallait que tu effectuer voyage moko mobali nanga azalaka musulman alongwe donc asala ye ba église na kolo ba presque nyonso lelo soko tuna ko bisa za libre penseur alors esali que na tuni ye na libala il fallait que tu effectuer mission ye azana ye na nationalité mususu facilement à se déplacer ngai na mwana to postuler demande à visa nga nazozwa visa mwana nazozwa te moye pena kendela tika mwana ezali te yango nde ezalaki ko retarder Kinshasa pe za mwa mindondo période scolaire bana ba voyager tolobi to sa déplacement vers Brazzaville to zelelango kuna na déplacement wana papa tikali awa abaline akotisi mwasi mosusu na ndako ngai siko na sala kaba aller retour na ya kanata la ye boye kaka bongo l'air na ye na quartier ba bisinga ba yo kendeki est-ce que biki mobile no akotisa mosi mususu na ndako bandeko calme nyoso na yoki na sagitete na ye na vandisie na bisinga bi ba apprendre ngai ke mosi moko azalaka abisinga oui c'est la vérité ngabi bon c'est la vérité. Je fara comme ça. Et ça y a solo. Mobile musuna no akowangana. Atuni ye na kimia nyoso oui nana mwasi. Ngabi bon. Et ça se passe comment? Ah ben non, quand tu pars, bah, elle vient, elle habite avec moi. Bah elle me protège hein. Ah bon. Et maintenant que je suis là, yoka suite. Bah écoute de vous deux, je la préfère. Eh, mobali ya yebisi yo vérité na binomi balé na préféré oyo pika krisite na telemi azata kitoko koleka oyo tala canon mama tala ye bien na télévision té non problème ezala cause la canon té problème ezali o atangi koleka même wana azabela la histoire continue na eu un moment de recul na bimi pour changer un peu d'idée na ye kozongela ye na bisinga bimbo. Je te comprends. Ngana Zalakite, tu n'as peut-être pas su te maîtriser. Limbisanga. Yope na limbisi yo, na ndenge likambo elekani. Qu'on revient au bon sens. À répéter les ngangoli sous. Ah bien, en tout cas de vous deux, je préfère rester avec elle. Ah bien, c'est ok. To continue ko vanda na ndako akolamka 6 heures à Tongo na vandi na zole la sotenga penza kei akozonga et puis akozonga yo lia bande one bebi sozo banga teka ko empoisonner yo akati ko lia et na kati ya makambu nyoso wana na tambolaki nake bima kimbangu pe musulman ngo na silisa kinyoso na yeko kanisa ndeko moko invitaka ngai sœur Kati Tukeki abisinga lobi na bengiye ngabi nangina kutana na prophète Emmanuel nde son ya suka na lingi nazwa po nazwa décision na vie nanga azolinga rendez-vous na papa prophète Emmanuel na ye na koti na expliquer situation nanga nyos abisinga ma sœur yebaka vie ya mutu eloko liboso kota kezaka cancer zwa kimia soko zwi kimia te cancer ekokota na comprendre mais souci nanga ezalaki na atteindre likambu na ngai c'est-à-dire asala moi eloko moko hein po libala ne bonga ayibisinga zwa kimia na ndimi
aya confié ngai et pas ya pasteur Gédéon Chamala pour nalanda ba enseignement na bolandia ba enseignement na découvrir siko likambo kombo na kati ya ba enseignement na eko pesa enseignement sur le mariage. Bah, il y a 3 formes de mariage. Il y a le mariage de Caïn, le mariage d'Adam et le mariage de Seth. Yoza ya mariage ya nani yo? Ndena vandi na s'interroger siko na nyonso wana. Nga binga siko yo libala ngo na lingaki yangeza forme nini. Nga na mondimi. Ye azane mondimité yemo ka biesa libre penseur. Kabisikoyo donc yangai na tindi yango na 7 donc yana mokoleko simba te. OK na kangi ya liboso na bandi mabondeli nango na leki ba délivrance na kati ya ba délivrance na ngai yana mokolo mususu na lati na lali na loti bankusu ezobimanga la nzoto périssable bankusu nde yango abanda ko sala mobali bongo bankusu ezobimanga croiser à tout peu s'apprendre ou à laisser bankusu ezobimaka nga na nzoto na situki na pongi na comprenaki yango na en expliquer papa Chamal à comprendre à expliquer nga to continuer na sala délivrance. Alors j'ai pris mon temps ya ko sala cure d'âme na ngai soki eloko moko yelinga na bosana ki na zongi nga bien bakisa boy soki ay bakisa boy o likambo boy en tout cas na leka cure d'âme nanga mobimba na passa délivrance nangai nyons et na suka ezaki pe et coïncider na période à moisson to bandi moisson papa je sanga to continuer ma bondeli na suka ya moisson papa bengi ngai abi message na zupo na tina likambo na yo zala patiente et na comprendre patience wana ezali na continuer ko persévérer na ba délivrance na makambo nyonso ezaki ko kanga vinanga et na ko comprendre que ce qui akei ya solo na bo moto ye muto akei mengai oya kipona libala bande ko tomona to fanti na mabala ya makambo ebele moni mama Mireille ye pena pona libala mena kati ya koya pona omonike bolingo mobali tindiki yo na mabonde lobi tena zwa kaka mobali nanga azonga ndenge tozalaki mais oye ko découvrir ke bakanga ki yo na makambo ebele siko yebisa biso tango passé otali makambo anso bite eloko kuna yaki pona zwa yango ezakutu mukeze lote siko baba babolamu nzamba salelo eza nini oyebisa bato oyebisa basi ama okovana na libala te kapo mobala lingo mingi il faut nzambe pe à partir au salelo bolamu ebele tant pasteur prophète asambeli pona yo au sali ba prière no bolamu yebisa bolamu nzamba salelo. Merci beaucoup maman. Bolamu nzamba saleli ngai ya liboso nano ache kimia na kati nanga nakosa bino te nazwa kimia ata lelo yo libalango ezongi te eza pona découvrir na nzela ya esika oyo ba délivrance c'est que j'étais moi ce qui était dans moi qui repoussait les hommes ce qui était dans ma vie qui constituait un blocage. Aujourd'hui j'ai tout compris, c'est déjà quelque chose d'énorme que je ne sais quantifier et j'ai gagné. Donc Nakatia Kimia ona nazwa musala, je n'envierai pas ceux qui sont dans ma condition. Yamona ko senga bandeko boya elekio kilo ko telengana te bino boana mwa ngolu boyoki bolandi biso biso tozwaka ngolu wana te totambola ki poto ya kosuka mais bino tosungi bino toye vers bino. Alors boya boyoka o ezali awa liloba elobami autrement. On a appris beaucoup de choses et ça a transformé nos vies. Tozoleka na témoignage à Manique de John. Yé pas lobi lelo azana makambo témoigner. Tant on a ya internet munyo sa mona ngandi na zala na ya kana ba problème ngana ya internet makambo ya kokufela. Encadrer mais na zala ki na défaut moko ngande stupéfiant elekate moko te mi balete na kotsaka nyonso. O nyonso no e ba optela na mesanga na mela. Et puis na souci na uta okufela
papa abana ngai mobali na nga bomwana donc ekotaki nga penza elonge bebinga donc makambo belebe besali keken abito ko mosala ba monsieur pas Manuel Dodi tant yamba liboso awa tokutana na papa Chamala papa nani oyo ya magistrat Raphaël. Papa Raphaël abina alobana rabi oye awa ba solution na yo ekomona na menga na yaki na nga prière te omone lo mususu bande ko nangeza prière te mosali avani nga na pia eka mbote alobana nka atala nka seki abe simba na alobana epete ke na yo sambela donc mbote kako ya pesa nga alobana nga esimba bande ko na beli nzoka nde ko belo nga na belaka ko simbo ya simba nga aningisaka biloko ezaka na kati na ngai nga na tika stipefia mutatinda nga te eloko ke na bunda na famille nange bande ko nga babunda bat nyos babunda na boya yaka okotika stipefia na yo na mela kalisusu cigarette te na mela kalisusu eloko te na komaka komela mai kaka ndenge Emmanuel Dodi asin kaka ndenge na kota na bureau na ye alobana nka ekosimba po atalanga na mawa moko boye esimba te docteur Hakim apesanga bakisi okotika sika na mela esimba nango te na melaka nanga kaso na basimbi cigarette nga stipefia na bina naloba oyo tenga nyonso se présenter na omela mais na tika yango nga moko eloko te santé nange bandi ozonga elongi nanga oyo baneko na kena ba église nso ba tika na bachanga na saki so mona okena église ba bachanga bon muto bachana kata saki nzambe ba bakanga na kata saki faut ça délivrance ba mission na kata saki mais Manuel Dodi liloba kaka iko simba esimbi pe en tout cas na osenga na batu nyonso boyoka biso bino ozwi chance wana bon biso ba nkaka nde mama mia biso ozwa ki chance te bino ozwi chance wana boyoka merci beaucoup tout ça c'est quoi analyse à l'international après to pesa prophète parole à souka pour vraiment qu'on a signaler biso déjà merci beaucoup Ken ngala osenga kaka na ba nyonso bazolanda biso ces derniers temps de ne pas céder na doute moins encore à la peur parce que tout ce que Dieu promet par les trichements du prophète Emmanuel Dodi à réaliser toujours. Et par rapport à peu de temps où on a vendu awa, ce que j'ai entendu na oyo damoni na ebika un jour boloba, ça n'a pas été facile, mais par les trichements ou la grâce du prophète Emmanuel Dodi, aujourd'hui on a réussi. La dernière fois, Tolobaki, la majorité les a convaincus na misala na ba miracle au prophète Emmanuel Dodi azosala. Mais peu de gens au Batikali et quelques personnes, na peu de gens on a et loko bazoza la réserver, c'est la honte par rapport à la gravité ya makambo bazanango na vie sociale au bazo mené bazala moissoni. Moi je vous dirai tout de suite, la peur et la honte bloquent l'évolution d'une personne et après c'est la destruction. Ces gens-là qui viennent témoigner ici, personne ne leur met la corde au cou. Et ça par rapport à Onzamba Sali Nakati Nabango, par les trichements du prophète Emmanuel Dodi, ils viennent manifester leur gratitude. Et puis il y a remotiver Bino, et puis il y a relakisa Bino qui effectivement, si vous avez des soucis, on a trouvé solution ici, venez. Donc n'hésitez pas à contacter le prophète Emmanuel Dodi pour vos soucis. Souci nabiso ao ezalaka le bien-être d'une personne. Donc à travers ba miracle, il y a prophète Emmanuel Dodi akoka kosali sabidon bozala bien. Si vous voulez qu'on taise votre nom ou vous voulez pas témoigner, personne ne va vous afficher. Donc c'est pour votre bien-être. Moi j'ai une vive conviction, comme je l'ai dit, c'est pas pour rien que nous venions ici pour tout ko assister na baye o bazoya ko témoigner au baye qui na ba souci et que aujourd'hui bazui ba problème na bango. C'est une part et à participation au tozanango pour vous faire voir combien on vous aime et combien toza convaincu
na misala oyo pasteur Emmanuel Dodi azosala. Je pense l'international la outi ko sala la conclusion. L'international au monde a appelé bato ndenge na ndenge, mais lelo moni parmi bato témoignage les qui a président na opé même plateau na yo na bito ko sala ka mo un mot ya moké par rapport à bato ba landa biso. Soka Botalier bon comprendre même les traits. Ils ont là qui s'appelle que c'est la sœur à mon patron. Donc c'est pour dire qu'ici on ramasse pas les gens. Hein, on ramasse pas les gens. Et puis ceux qui bon moni classe ya bateau au baveur ko témoigner. Ah, vous allez vite comprendre que c'est avec âme nde bayaka ko témoigner. Pour na bino baïbotikali na bandak vous appelez na ba souci beaucoup kakoya beaucoup comprendre qu'il y a du sérieux. Si on vous a menti ailleurs, ici c'est pas le cas. Et du coup on a profité le roi na moni sœur à pato na ngana bise ba charge mikolo leki moi mingi a solana de connait pour une augmentation de salaire d'angai. Merci. Et puis moi j'allais ajouter bon moni vraiment bat bafandi a wande to moni couple na fandi a ba ba to pas pambate. Tout le monde, maman Mireille Moutapa, c'est une avocate na paro ya matete. Donc, le bateau que c'est $50, $100. Salaire n'écoute ya bon côté. Donc, ma kambunaye, nyonso eza bien. Azu musala ya bien awa. Awa. Botala nenga za vraiment. Alors, ba le kota batute. Tozan na mingi ya le bateau, boya ko palper bénédiction. Merci beaucoup. Oui, na kolo bali susute. Ya bele bosibolobi. Natiki musala eloba mingi. Merci. Boyoki couple paluku, boyoki seri Mireille, na bapasi wana ayaki. Towele laki na nonzamba pese musala, ana musala ya bien, somba mutuka na ye, aza bien, a bien penza. Chaque mois à côté sakadim. Yo zolandangai papa mama awana Kinshasa, na intérieur, na Afrique, Afrique du Sud, na Maroc. Pourtant, on n'en parle pas. Londres et Paris, et Allemagne, Canada, États-Unis, Australie, Japon. C'est simple. Aux ana problème, au lotandoto vina yo baskila. Mama a lotakindoto a la muka vina ye e baskila. Quand elle a piétiné ici 3 jours, on suffit pour qu'elle soit guérie. Papa, qui n'a problème moko et salarié bien la société bien té, les locaux bien stabiliser vie na bango. Et donc, quel que soit problème comme elle a dit international, na manique d'ailleurs, yo mela loko la manique de John T, hein, tala kaka, biloko votungi sabana bazo yo kate. Ya manique si le collège et a blague était Bible lobby. Quand Dieu nous délivra, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Dieu pour changer vie ya mutu, et ça le colandoto. Eh, wana changer, wana bali, wana boti, wana zimbo. Et ça miracle était. Et ça c'est la panache ya bato mon côté. Et ça la bonne so ba kondimela. Talatina to pambolivino. C'est rendez-vous chaque dimanche. C'est vraiment chaque dimanche. Ndenge na qui commentaire mo lui. Chaque dimanche tout tika misala tolanda Emmanuel Dodi. Bolanda oyo bazo finga tala internet c'est la reine. Naibi ça ba moi pasteur muke oyo international qualifié bango ba minorité batikali toko renverser bango rouleau machine à tel que bako télématé c'est normal pasteur moko mundimi abalia kiembongo trop akosié er a commis pas Emmanuel Dodi puis bandimi apoto amsusu mito za bien te bazo ça pasteur na commis Emmanuel Dodi maintenant moi pasteur wan a toléré ngai ezalité ko finga ba menace awa oboto libiso bandimi oboto limongo toko bomayo wana lukuta bilo wana za pampamba tozali wana pona bobi kanzamba pambola bino chaque dimanche et dimanche zoya nazoya ko annoncer bino ba grande ligne oyokina ba témoignage awa moisson prière 50 jours utakosila donc ba moment fort na ko annoncer mois d'août nazali kaka na délivrance ya sorcellerie mama nangai soki nazala kana mukina linga lo ba mama nangai mais parce que wana ko lo ba mama nangai te na lobi Yesu nangai Zambe nangai mois d'août ezaka délivrance ya sorcellerie sorcellerie ozala bateyo na mai kindoki ya famille okenda poto resirakate rendez-vous mois d'août ce dimanche je vous annonce la date et ça sera chaud parce que jeudi na banda ko sambela bato bazo koya na Allemagne ozoka bien muto atambola kate na vélo pas atamboli ça ce sont des miracles terribles otoyoka kala muto sambela na Kinshasa muto azobika na Paris muto azomisubela na Londres et salama ki jeudi kende na net kota na groupe WhatsApp na biso kota na nani na YouTube na biso
tozo tia biloko nyonso wana okosunga mayope tika nzambe tata zama kole Yesu apambola bino nyonso magnifique. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.